Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV. Kasi bambuta balobi likofi oyo ezongaka na nsima yango nde ezwaka bien biso ba jeune tozongaki mpe tolakaki le 12 octobre mingi deja babandi koloba me président ya ishiki a échoué toza nanu na octobre nanu tokomi même le 31 octobre te. Donc, toza nanu en pleine fête ya le 12 octobre te le 31. Yango wana nzambe na biso bana na yo ba jeune ndenge balakaki to reculer te biso yo to ye po ete toya kokokisa ndai na biso ndenge tolobaki biso tofongoli kaka nzela totiki maloba na mokonzi ya biso bandwenya. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo bokolimbisa mpona mongongo mpo totravaye mingi bajenoye 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 espoir de l'église. Papa Simo Kimbangu Kiangani oye Papa Simo Kimbangu Kiangani oye Papa Simo Kimbangu Kiangani oye Papa Simo Kimbangu Kiangani mwanda velela wazola walembizola kaka ekaka yandi kaka yandi kaka yandi kaka Kusimba kumeka yandikele. Merci tata mokonzi abule Papa Simo Kimbangu Kiangani na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Papa topesi merci mingi pamba te kouta le 12 septembre potoko mati mukolo lelo bato ebele bazongisi molimo pana yo ebele bazala maladi ebele bazwi mikakatono ebele o bakoki kokoma na mukolo lelo te biso tokomi mukolo lelo na nguya na yo pe mawa na yo nde okomisi biso yango tosenge merci merci mingi ya mibale tokosengaka toujours bolimbisi ntango nyonso pamba te yo ozali bule biso totondani na masumu ebele na masumu na biso tokoki kopusa na pembeni na yo te mawa na yo nde ezali kosala ke biso topusa na pembeni na yo mpe tosola na yo nzambe na biso tolingi to rapele historique moke opesaki biso mosala ya kokamba ba jeune na mokili mobimba ezalaki na mois de mars obengisaki biso le 15 mars toyaki awa biso nyonso ndenge oponaki biso opesaki biso mateya olakisaki biso ndenge tokosala mpe opesaki biso posa na yo opesaki biso mpe confiance mpe tolakaki yo papa tokoyokisa yo soni te nde a partir ya mois d'avril nde tobandaki tozongelaki misala na nzanza bisadi na esika oyo opesaki ba jeune po totonga Yerusalem tango tokomaki le 4 août nde yo moko nzambe oyaki koyebisa biso ete tozalaki na niongo ya bidozer me oyebisaki biso pe lisusu bandaku esengeli tosilisa ba chantier esila nde na le 12 septembre oyo opesaki biso tozalaki na mongongo ya se tosali inauguration ya restaurant VIP ezalaki le 16 septembre tozalaki
na papa conseil direct papa Mbenza Kiangani tosali pe inauguration ya ndako ya 6 chambres VIP ndenge ozali kosengela yango mais Bulldozer tokokaki te nde tosengaki yo nzela tobima opesaki biso nzela tokende na Brazzaville tokende na Angola totambola bisika nyonso tokendaki totambolaki tomoni pe ba réalité ya bana yo sika bazali ndenge biso nyonso tozali komona eloko oyo bapesaka nzambe ezalaka na PTT bandeko oyo toza na bango awa mutu akolobaki alalaki na kimia azali te biso nyonso tobundi na makasi nyonso bajeno ye tobundi na makasi nyonso pamba te oyo papa olobaki yo kosala na bajeune okangami na bajeune pamba te ekeke ya kala bajeune tolongaki te yango biso tokangami na yo pe mukana nzambe lobi toluka liboso bokonzi ya likolo ne manso ekepesamela biso yo bakisi lisusu oyo akanisaka nkamba oyo atongaka nkamba nzambe abosanaka ye te na kati ya UJK tozali na ba flûtiste GTK dirigeant MSSK Gaki Faki ba groupe nyonso ba mouvement nyonso association nyonso même ba mbuta ya lingomba bino moko pe bolobaki bino pe bozali ba jeune na kati ya UJK ezali monene kasi eloko ezali kosala biso pasi soko kei na ba paroisse okenda ba mboka mosusu UJK bato bakotaka yango te yango tozali koprofite kosenga bambuta ya lingomba oyo bazali kokamba ba paroisse ndenge tata mokonzi Abule ateyaka biso awa na mardi tosengi mpe bambuta ya lingomba to encadre biso na mardi pamba te ba paroisse mosusu mardi ezali te tokoyi tokuti eloko ezali te nzoka nde papa azali kosenga bambuta tokamba to encadre ba jeune yango tosengi lisusu na bambuta bobosana ba jeune te mokolo ya mardi ezonga pour te répondre favorablement na etinda ya tata mokonzi Abule papa biso tolobaki tinda biso esika yo olingi nyonso yo koloba tokosala yango ya solo papa de la ville alobi yango bato ebele tant tokomi le 12 octobre Bulldozer eza te le 13 eza te le 14 eza te même biso moko ezalaki pasi na motema pamba te bitumba ezalaki makasi nde tobengaki Kolo Yesu oyo ayebi ezaleli ya tata molimo santo oyo ayebi kosenga koleka biso epai ya tata molimo santo tobengaki papa conseil direct papa Mbenza asungi biso etikalaki signature moko enyokolo biso papa Mbenza Kiangani Kolo Yesu fuma mbanza ayebisi biso tokosimba motema na ye akolibere bajeno ye nde lobi kaka basignature nyonso ekotaki na kati ya mukanda e tobengi na nkamba tolobi tokolala te kaka ndenge zobima na usine eye mbala moko bajeno ye Bulldozer eza ya sika bachango peinture te ndenge kaka euta na usine nanu pe etambola te soki soki etambolaki ezalaki kaka na usine na se emati likolo ya mutuka oyo biso ba jeune tolobaki tokopesa lisusu nzambe na biso eloko ya kala te tokopesa kaka ya sika e biso ba jeune tolobi lokola topesi na espace à 2 mois topesi restaurant topesi ndako ya 6 chambres topesi pe Bulldozer tolobi tata mokonzi Abule senga biso lisusu tokosala yango po tozoma pamboli na yango papa tosengaki te tant tozalaki le 12 ezalaki likolo lokola Bulldozer ye oyebisaki biso le 12 septembre nzambe bapesaka ye eloko ya ndambu
te. Lelo toye kopesa eloko ya mobimba. Tosenga be tosenga te. Tata mokonzi abule. Awa tozali bana ya Angola bazali. Bana ya Congo Brazzaville bazali. Bana ya RDC bazali. Bana ya Europe bazali. États-Unis bazali. Asie bazali. Océanie bazali. Biso nyonso ndenge tozali awa bango nyonso bazali ba jeune. Ngai ndo pesaki mukumba totambusa ba jeune. Tosengi na yo tata mokonzi abule. Ya liboso kombo na biso komoma nanu bokonza likolo evana nanu kuna ke ndenge totambolaka boye kombo ezalaka deja na lola. Lokola toluki oya likolo, lokola toluki oya nkamba pe alukila biso oyo ya likolo. Papa wana ndeza mutuya parce que soki topesi bidozer na suka tokoti te ekozala pasi. Mais pesa biso assurance wana na oyo bosali na komi komona bino ndenge muyibi asengaka kolo Yesu. Biso pe bata masumu tosengi yo molimo santu kobosa na biso te. Wana ya liboso. Yami bale papa mokili oyo tovandi yo yaki pamba te omonaki Satana azosaka na biso. Yo moko ye. Pe okuti ya solo Satana pena azosaka na bana na yo. Opesi ye kombo muzimbisi. Muzimbisi akoti na bandenge ebele. Ebele nzambe yo moko yebi. Me tozali kosenga na bana na yo. Bana na yo soko tali ba mama ndumba. Otali bango okokanisa za ndako libala. Nzoka libala ezate. Me bino bozana nzamba bomoi. Bobala kate pona nini. Papa tosengi mabala na ba mama ndumba. Me akobala peye mokote mobali fwa bala ye. Mobala nga akobala musala ezate. Soki pa azana musala mbonga malonga ezate. Papa tosengi. Mwana mobali azalaka na valeur soka zo kene musala pe azo résoudre ba problème o bazali kosenga ye. Ba tata mikolo bazali kolana ba salon na kati ya bandako. Ba pesi bango komo ba Salomo. Nzoka Salomo na Bible ezeli loko mususu. Na kisasa Salomo ezali tata mukolo jeune o alalaka na salon. Papa yokela biso mawa. Yokela biso mawa longola biso likambo na parce que yo nzambe ozali. Bandeko na biso o baza na poto. Na poto bango moko bayebi ezalaka esengo te. Soki balingi ba ya koto babonga maka bambule ebele batan ebele mi bamonaka pasi. Mboka mupaya mboka mundele mukanda eza na dele. Soki dele sili po azwango pasi e bamsusu ti bakenda babimaka libanda te po mukanda ezate. Kanisila bana na yo bisika nyonso na mboka libanda o bazali pesa bango mukanda. Bango pe bazana makambo na bango oyo mundela azali konyokola bango. Yo nde nzambe ya baras nyonso. Papa pesa bango solution. Papa maladi soki ezali tokoyankamba te. Pamba te muzimbisi azana bandenge bele. Soka bwaki maladi mwayo koma awa ezali te. Papa longola maladi. Longola maladi opesa biso nzoto kolongolu to continuer kosaela yo. Muzimbisi aye na mayele ya mabe makasi. Biso na biso kobunda. Biso na biso kowelana. Oleto luka kosala musala na yo. Petoso luka nani akozala wana nani akolongwa. Papa wana eza mayele ya muzimbisi. Yango tosenge papa muzimbisi azalaka musika na biso et surtout ke biso toyaka na kati ya nkamba. Lokola biso tozaka bata masumu toyebi kosenga te. Yo za nzambe pesa biso oye bongi na biso pe oye koki na biso pamba te soki yo sengi to pesa yo. Papa tomoni bakonzi bazali koya awo. Na kati ya bana na yo ba licencié bazali. Ba juriste bazali. Ba avocat bazali. Ba médecin bazali. Même au basali science politique bazali. Papa toza na réponse te soki to tuni yo ndoza na réponse. Ndenge nini biso bakimangise ba jeune na yo. Tozalaka pe na misala wana te ya politique, tozalaka ba ministre te, tozalaka ba PDG te, tozalaka ba directeur na ba société te poto ya kosalisa yo papa. Fungula bana yo. Fungula bana oyo
bakosala musala toleli pa na yo yo moko tambusa biso yo moko pesa biso oyo ekoki na biso po ete nkambe tongama soki papa Bulldozer esepelisi yo papa pesa biso réponse favorable na kombo ya tata mwana pe molimo santo amen. Ne toyaki à chaque fois lokola Satan atungisaka biso mingi à chaque fois toyaka ko renouveler alliance na biso pa na yo nzambe na biso. Bajono ye. Tokoti na mama likamo. Papa Bulldozer yangoyo. Fongola tozo pesa yo. Bulldozer na yo. Biso bana na yo. Mbongo na yo. Bulldozer pe ya yo. Ndeto ye ko pesa yo fongola na yo. Osa na Bulldozer oyo lingi. Bulldozer ezape na mikanda po bakoloba o bayibi Bulldozer te to yibi te. Société on etekeli biso mikanda bongole meso. Toke ko pesa mukolo Bulldozer mikanda na fongola na ye. Beta maboko. Pona kosukisa papa maloba na biso asuka eza na nzembo mungongo ezali malamu te ba jeune boko accompagner nga libota ya Levi libota ya Levi oye kosenga na yo ya akasi yanga nona mai Faki soki bo sepeli boko yo accompagner biso Faki boza ba jeune to sepele longo na bino voilà. Alors, voilà, la jeunesse kimbongiste, union de la jeunesse kimbongiste, venait de procéder à la remise officielle du Bulldozer au patron de la 4e génération, sa divinité Papa Simo Kimbangu. Ce jour, il n'y a pas de hasard. Le 16 septembre, il y a eu l'inauguration du restaurant VIP et de la maison 6 chambres. Et voilà encore aujourd'hui, le 16 octobre, nous venions de remettre les Bulldozer au patron de la 4e génération. Or, si nous reculons un peu, le 16 août, c'est la disparition physique de Papa Dialunga Nkengani à 2001. Donc, chiffre 16, c'est aussi symbolique pour la jeunesse kimbongiste. La jeunesse kimbongiste est motivée, engagée, déterminée derrière le patron de la 4e génération, Papa Simo Kimbangu Nkengani, pour la construction de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, son industrialisation, sa modernisation pour accueillir le monde entier. Voilà, félicitations au président général, vrai combattant avec ses collaborateurs de la direction générale, toutes les directions nationales, les directions provinciales, les directions urbaines, communales, municipales, territoriales, paroissiales, jusqu'au niveau des cellules.
tous les responsables de l'IJIKI et en général les jeunes qui ont contribué avec 100 $, 50 $, 20 $ et tout ce que nous avions eu sur demande de sa divinité, Papa Simo Kimbangu Kiangani. Voilà aujourd'hui, ce qui était hier un rêve devient une réalité. Et c'est ça le mystère kimbangiste. Voilà. La jeunesse kimbangiste venait de réaliser la promesse faite à son Dieu. Le monde entier cherche où trouver Dieu, où trouver solution, mais la jeunesse kimbangiste connaît que Dieu réside en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Dieu le Père, Papa Gisolokelo Lokelo, Dieu le Fils, Papa Dialungana Kiangani, Dieu le Saint-Esprit, Papa Diangenda. Tout se trouve aujourd'hui en une seule personne, sa divinité, Papa Simo Kimbangu Kiangani, le patron de la 4e génération. Et voilà, les jeunes sont heureux, contents, joyeux, en allégresse aujourd'hui parce qu'ils venaient de réaliser la promesse faite à leur Dieu. Voilà. Merci Faki. Merci Faki. Toyele Langonga. Faki, merci. Toloka oyo tata molimo santo akoloba na biso mukolo malelo ba jeune ba réaliser promesse oyo basalaki na tata Nzambe Papa Simo Kimbangu Kiangani Nzambe molimo santo mokokisi wa Merci. Merci. Tata Mokonza Boule, Tata Molimo Santo, Mokonza Lingomba, biso ba jeune toyebi yo. Likambo nyonso okozala nango posa biso bana tozali na tango nyonso biso bana tozali o tokosala posa na yo ndenge nyonso kotindela biso ndenge nyonso tokosalela yango na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu. Amen. Tata Mwanda Velela siamisa bana bako. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Ijiki oye! Ijiki oye!
Ishiki oye. Eunoi. Embazi. Bilumu biokului. Yangalala. Esengobie esengote. Kiese voka kiese kui. Chai voka chai kui. En tout cas, te pesi merci. Bango bakanisa ka photo, mais photo te. Esa boyete, hein? Tao to mona ki photo, bato iba sirte. Pero ko lelo ki mona me solelo. Esa boye? Na te o batikali ba presidente soki ba yela biso ba photo soki nini. Ya solo to pesi merci na komwa tata moi na pe tata mo mon centre. Ba tata ba te ya kibiso. Ba tata ba laksa kibiso makamu mingi. Kambo o na koloba. Oyo bazalaka na nkamba. Tata Fumalong, papa de Angenda Lobi. Tosenga bolim si lisumu ya Adam et Eve. Bandela kike. Tata asenga bolim se pa ya mama na bisobana. Ezaki boye? Mama pe asenga bolim se pa ya tata na bana. Bana bosenga bolim se pa ya tata na mama. To salaka bien, to salaka te. Alobike su to sengi bolims. Nakenda kozwa eloko wana. Biso to bosa nakate. Jessica balobaki ke bolingo mibeko misala. Siku to koti page wana ya misala. Kureki anje moko apesaki. Elelo yo ba jeune ba baxi e komi bonier. Esengo bi esengo te. Mais to silisi nante. To lataka sak to pakolo ki putulu. Sak ya suka biso bansu. Mboka mboka pays. Awa na kamba tango papa mfumambanza zalaki awa. To senga ki to lata ki pesaki. Biso bansu to yaka. Na maloba na ye, oui, tondimi to yambi yango kasi. Okwe sinzete. Le même jour ma yebo kobota te. Alobaki pe balobaki te. Oyebi yango. Ma yebo yango yumeli kasi yango iti. Banzele monani. E monani be monani te. Ya boye mbongo kujila wapi. Nyonso tozo sala. Tango yo tozali réponse ya ba papa. Papa elebe na ibite. Yakana na suyo zana likambo. Leka sika ba jeune bazali yo pe oza jeune. Mobange contre alors Papa Mfumalonga alobi na ke kozwela bino eloko wana. O nyonso zomona lelo yo. Yango bi yango te. Yango papa.
Parfois, il y a des Camerounais, et puis ça, biso. Papa, oyo ba jeune ba ye na bulldozer ki bokonzi nyonso tu babongisaka d'abord nzela. Oyo ba bulldozer baza kobongisa nzela mpo ete mokonzi aya koleka na zamba teme na katikati ya nzela. Ndenge balobaki na Jean-Baptiste eli balobi avant nkolo aya yonde Jean-Baptiste okokena okobongisa nzela esika ya bakourbure oti yango tout droit esika ya mabulu ozipa yango oaplanir yango bulldozer oyo ezala koreki ezala bajene ezali nde bilembo po esika ya bakourbure yango nde koti yango tout droit esika oyo ezali mabulu babongisi nzela ezala malamu soko mosala oyo ezali kosala ezali elemo mpo na nini tolingi tokoma na esika oyo mokonzi akosala likambo na ye kasi papa tozali koloba boye ntango Jean-Baptiste azalaki koganga bobongola bitema bokonzi na nzambe ebelemi ye moko nkolo bokonzi azalaki wana nkolo Yesu kaka na mwangonga moke ye mpe akoti na mai ntango ye akoti na mai Jean-Baptiste me ngai nde nalingaki kozwa Baptiste mo epai na yo ye lisusu abi te ekokisa kaka mokano po ntango ye azalaki koganga bokonzi na likolo bokonzi na likolo nkolo bokonzi na likolo ye mpe azalaki kaka wana oyo nyonso na kati na bilaka tozali koloba yo opesaki biso prière notre père qui est au ciel biso tozali limola yango biso tolimola biso tozali bokonzi na likolo ezali koya troisième république ndenge bana basengi mpo ngai nalingi kotia mai te troisième république biso tokosepela likambo wana alobaki yango déjà depuis le 24 avril papa Diange depuis le 24 avril 1990 oyo basakoli kuna boyoki ezali mpo na bino bana na ngai bana na nzambe likambo wana basakoli kuna ezali mpo na bino mais transition yango ekoumela ekozala vraiment pasi molai mais baoyo bakosenzela bakosepela allez, il n'y a pas ça. Turbulence et koya. Wana toza déjà en 1990. Turbulence et koya. Et turbulence a mon peu bisoto moni koninga nango ye lingomba bat mususu ba bibi ba komi kuna pona ko buni sayo tata molio mo centre. Te ba oyo ba yekimpiko ba ye komona likamu yango ndenge banzela ebani ko fongwama ndenge peto bani ko kena na yango nkolo bilaka azalakane musika te bongolo meso yowa omoni ezalaka te mais maman wana abelelaka lokola soso le roi des rois mokili mobiwa bazali koyoka mama wana abelelaka wana maîtresse alobaka français bien bokanisa te ke alobaka yango mpamba te de nkolo makambo na bilaka nyonso tobongolo meso tikali kaka na biso ndenge président asengaki malamu totosa etinda na ye mpo makambo nyonso to bafongola nyonso ezali na maboko na mvoala pe elonga ezali na maboko na yo moko kaka na ngonga na ntango yo obongisi obweti kaka liso papa oza kobombela biso tango ezalaki élection na l'an 2000 papa Mfuma Mbanza alobi awo oyo ezalaki na gauche eke na droite oyo ezalaki na droite eke wapi moto akokaki kozala na likanisi te ke na États-Unis likambo wana ekokaki kosalema papa Mfuma Mbanza alobi etekali moke bino boza kotambolisa moko biso ntango yango ekokaki mokolo élection ezali kosalama kuna papa alimisaka na oyebisa secret bayebiso kaka balobi papa élection ebandi kuna na États-Unis yo lobi kaka na papa Mfuma Mbanza avani kaka pene po bozalaka musika te
omoni oyo omoni o Zabaka Ntsabi ya Kilongo. Lobaki beaucoup na Kikongo. Zabaka Ntsabi ya Kilongo. Papa Mfumambanza pe adju fongo la Kilongo. Bokei bokangani bino mibale kono. Bo tourner makamuna bino ndenge bosalaka. Na yambi Dr Gabel. À aux États-Unis bayaki Dr Gabel, Dr Young et Dr Lewis. Bango misatu bayaki na accompagner bango ti epai na yo na nzela aza koloba na anglais alobi oyebi na mboka na biso toujours comprendre te ndenge nini Obama a dû deuxième mandat. C'était impossible parce que ba mindele na mokili mobimba bakanga ki balobi mwinda ko ikolekate mais ya leki ndenge nini azalaki vraiment toujours comprendre les kamwana j'écoute azalaki kolala na mbala moko bake koningisa balobi CNN balancé Obama president of America ngai ezalaki surprise mais ebomisa make nanka nkolo bafongola nyonso bongolo meso toko ko bomba yango lisusu te et puis tango yali yango na bango bayaki tango bozako solola aibisinga lobi alobi reverend tu peux tout oublier toujours en anglais tu peux tout oublier mais sauf le combat de liberté est un combat de tous les jours et puis aibisinga lobi mokile ezali koningana bato bazako bituna bi mais est-ce que banaki kuneko suka na Amérique babité ezali na puissance moko ezali na kati na mokili yango nde ko soutenir Amérique yo lobaki depuis 1921 makamo Amérique mais Gabela yeko yebisanga yango tango ye alobi bongo ngabi bazako kena ko vérifier makamo ezali nanka tango ye aye bozako solola naye nazako mona Dr Gabel azako pianoter na Blackberry na ngabi il est en relais avec situation rare aux États-Unis bazako tunaye apesa mutunu atoni yo et puis papa na soka yo lobi ne boyobi nazako mema bino epai ya nkoko na bino awa na Kilongo nkoko azalaka kuna nkoko mpe azali nao yazali kuna nao yazali obe moto semo moko tango yo memi bango kuna bamoni Gabela bani ko trembler azali ko trembler adieu mpeve kuna na Kilongo tanga bani ko trembler ba pese kit ba vanisi Young akoti Lewis akoti ba yeko bima bakotani bango misatu ce trois afro-américains ba best-seller ba batu minene aux États-Unis bankanga minene tango ba fani balobi this is the house of the Holy Spirit, c'est-à-dire oyezali evangeli ya tata molimo mon centre bango nyonso to babi yes c'est-à-dire nguya na banguya makambo nyonso to moni yango ezali ke magismo ye nguya makambo nyonso ya mokili mobimba ezali wapi mvoile ezali na nani tango bango babimi bake kopesa rapport kuna ba secret ba makambo na nyonso to bazali na yango na biso bana na yo tozali kotalela yo kaka notre père qui est aux cieux na komo na tata mwana tata molio moso ndenge papa olobaki mayebo tobandi komona yango bino mpe bolobi soki eloko mosusu nabakisa makambo mingi etikali nano fo tokokisa yango nabakisa papa yo olobaki okosala na bajeune yango bongole meso toza prêt papa toza prêt nandimi nanga toza prêt merci papa bokosala programme ya bien po tokoka likambo wana lingomba mobimba
ezali boye bapapa batikaki mpioka mpioka wana ti lelo nde efongola makambo nyonso oyo nyonso tozali kozwa baange nyonso na bamashine nyonso ezokokota courant mpe fo ezala bongo bie bongo te bolobi nini Papa, tolobi. Papa, tolobi boye, biso bana yo. Nyonso ezala maboko na yo. Biso tozali ba simple instrument. Yo pesa nyonso, makoki nyonso, biso ba instrument na yo, tokokokisa pe nyonso ndenge olingi. Oui. Mama likambo etikali nde yango otofongoli nyonso nzambe apangusa biso mai ya miso toyokani. Merci papa. Mpona lelo tosepeli mingi oyo etikali mpe soki tobandi yango nakosepela mpe ya koleka. Merci papa. Lisese ya mfumu mbanza nzete ekoyi kasi osito mayebo nano te tala nano bamvula ebele eleki bapoudre nyonso na basaki tolataka eza na ndako ya nzambe balobi mpe totikala kotonga Yerusalemi na 5 mois alobi makambo mingi yango tuza kolandela ata bafingi ata balobi biso etali biso te biso toyebi likambo tuza kolanda soki tolongi nango pongi ya ndenge wana nayebi te yango wana bambuta bayoki likambo ya pioka totiango na motu soki todemare tokosala bie tokosala te Tokosala. biso mpe ijiki $20 nano bokokisi te bamingi nano bapesi te Ingeta papa. Nani bakokisi te. nakoreki mpe nano bosilisi te bamama mpe na baapaki toza kobunda na bango likambo ake oyo basengi biso eza ntalo me biso tolobi mayebo ekobota be ekobota te Ekobota. nde yango wana mpona esengo toza nango peut-être papa Mbenza mpe aloba. Merci papa ndengo pesi biso nzela liloba kaka tokoloba pa ya papa ete papa olobeli yango ka sikoyo kofingama kocholama kasi yo ozali kolanda maye oyo batata batikaki oyo likambo oyo eza kosalema toza korepete kaka na message ya papa Mfumu Longo papa Diangenda Kuntima mokonzi ya lingomba ya Yambo alobi ete soki totongi Yerusalemi te pasi na biso ekosila te epuis aki kolobela yango ete na mikolo ekoya bato ya mitema malamu pe oyo aponama mpona kotonga Yerusalemi toyebi papa Mfumu Mbanza papa de alunga na Kiangani litei na biso ya mama ndenge atei biso na tongo
koloba ete mutu na bozwi aye na biloko nyonso mokonzi aye kotala roi Salomon kasi mutu abozwi wana amoni ete oyo ayaki na yango ba or badiama banini eloko mpamba oyo Salomon azalaki na yango eleki biloko nyonso o mokonzi wana ayaki na eza boye Yerusalemi eza na kilongo eza na tempelo eza na ndako ya mitinu pe eza na mai ya nkamba mai ya nsima biloko nyonso wana epesaka nini mapamboli bomoi na oyo bapesi yo materiel na oyo bapesi yo mapamboli nani aleki mapamboli eleki yango kaka ifo biso bandimi tosengaka donc litei mama atei biso mama sero lelo nde yango wana oyo ya molimo nde eleki mingi nyonso oyo ya molimo na mokili mobimba lelo eza wapi awa na nkambe ya solo ena lelo mokonzi na yango nani yango papa toza kopesa yo kaka courage outi koloba yango sikoyo eke ozali kofingama ozali kotiolama papa kokipe wana te ndenge papa Diangenda alobelaki yango ete soki tolandi wana ezali po ete te décourager oyo bakolobaka na français et que les tonneaux vides font que le bruit. Les chiens aboient. Ne passe. Po wana mitema na bango sala basi basala meba. Baza koteya bango pe baza koyoka na bango te. Baza ko continuer na mabe na bango. Ba mesana ko mela makila ya batu. Baza ko continuer kaka. Ay musala na bango nini ko tromper. Po bakende ko kosa. Oyo biso toza kolanda na nzela ya solo yango esika wana toza koteya na biso nyonso ndenge papa Dialunga na lobaki yango ete longwa ngangu wanuka yezako mutu aza kopesa yo litei yo zala mayele avant kolanda ye avant ko répondre ye zala mayele soko zala mayele te okoyi kaka yango papa extrême muke oyo papa Diangenda alobaki biloko nyonso oyo tozali komona lelo oyo papa Diangenda alobelaki yango awa na nkamba oye papa des moments qui pouvaient facilement nous décourager dans la totalité. Mais nous avons eu toujours cette idée. Nous décourager, ce serait une très grosse erreur de notre part. Vaut mieux de suivre le Christ jusqu'à la fin de notre vie. Les résistances de nos parents ont donné l'occasion de construire le temple que vous voyez ou bien vous êtes dedans en ce moment. Vous avez beaucoup d'imperfections constatées. Quand vous voyez tous les bâtiments, vous dites, oui, là il a un vide, ceci manque, oui, c'est vrai, il est beau, mais nous voyons qu'il y a ceci, cela qui manque, etc. C'est pour dire que dans notre vie même, matérielle comme spirituelle, nous connaissons encore beaucoup de vide. C'est ça qui nous excite d'aller toujours de l'avant.
nous devons tout faire pour combler le vide que vous constatez dans ces bâtiments. Et je pense bien que chacun de nous fera tout son possible pour combler le vide que chacun, au point de vue spirituel, a. Même moi, j'ai beaucoup d'imperfections au point de vue spirituel. C'est pour cela que nous avons commencé tout d'abord par construire ces bâtiments et maintenant doter Nkamba de tous les éléments de base pour Continuez, Mugeon. Rendre la vie à ceux qui nous visitent une vie facile. Leur donner les occasions de vivre comme ils vivent décemment chez eux. Hier, quand nous sommes arrivés, ou bien ce matin, et quand j'ai constaté les grosses lacunes dans des maisons où on vous a logé, ça m'a beaucoup travaillé. Ça ne m'a pas donné l'occasion de me reposer. Pourquoi? Parce que je vous ai donné un peu l'occasion de voir là où il y a encore beaucoup de vide. Or, ce sont des choses de première nécessité. On devait démarrer par construire de beaux bâtiments. Mais cela n'a pas plu à Dieu. Ces bâtiments que vous voyez, nous les avons commencés les 12 octobre dernier. C'est pour recevoir dignement les personnalités qui nous visiteront. Et prochainement, quand vous nous rendrez visite, certainement, vous ne serez pas dans la même situation où vous vous êtes trouvé ce matin. En arrivant en Kamba, on vous a logé dans des bâtiments où il n'y a encore rien. J'étais moi-même, franchement, coincé, on dirait étouffé. Pourquoi? Parce que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de vide. Mais je m'en excuse, nous avons voulu tout d'abord rendre ces bâtiments beaux, le finir avant que nous nous engagions à faire d'autres dépenses et donner l'occasion aux amis qui nous visiteront prochainement de dormir dans des maisons et qui sont réellement dotées de tous les éléments de base. Mais sinon, je pense que ce n'est pas pour la dernière fois que vous foulez les sols d'un Kamba. Je sais très bien que je vous recevrai encore plus tard si le bon Dieu le voudra. Mais je sais très bien que si nous les suivons avec foi, nous aurons l'occasion de nous revoir. Sinon, je m'excuse encore une fois de vous avoir fait souffrir et que je continue à vous faire souffrir. Et tantôt, nous allons encore reprendre la route et souffrir de la même façon. Réellement, j'ai la honte, mais j'ai la joie parce que le bon Dieu nous donne de temps en temps l'occasion de nous découvrir le devoir que nous avons encore à faire. Parce que quand nous voyons que de Kinshasa jusqu'ici, il y a à peine 225 km, mais la route nous a paru très longue. Pourquoi? C'est à cause des 72 km et qui sont encore à un état malheureux. C'est pour cela que nous avons connu cette situation. Mais nous espérons et qu'à l'avenir, le Seigneur aidera. Nous trouverons quand même les gens de bonne volonté qui nous aideront à faire de cette route une route macadamisée. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que peut-être vous viendrez à votre aise. Nous faisons de temps en temps un voyage aller-retour pendant la saison sèche. Nous pouvons venir en Kamba le matin, dans l'après-midi nous rentrons. Mais cette fois-ci, ça a été très long. Je m'excuse encore une fois de vous avoir fait souffrir et surtout de vous avoir logé dans des conditions les plus difficiles. Kimbangis moye. Tolandi tolandi te. Yango papa topesi yo courage. Eza makanisi na yo moko te. Me batata batikaki likambo yango. Pe yo moko za koloba yango ete ozali kosala mai oyo batata bazali kotinda yo. Donc papa kozonga nsima te ye moko papa mfuma longo alobeli yango siko tokoki kose décourager te. Soki ose décourager papa e biso soki tose décourager wana topesi nzela epai ya Satan. Azwa nzela akozwa nzela te wana uthi koloba awa nani papa dangenda abanaki kolobela pona mboka nini
mpona nkamba donc papa yango maloba mingi eza te ndenge biso baijiki tosengi yango. Donc papa soki likambo mosusu ezali kohésite te yo pesa kaka mapamboli biso tokosala. Ngana silisi nanga wana papa kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Ngakutu ndenge na yebeli. Soki ofingi mutu ekole na nzoto? Ekole na ngote? O pupulu yango eke nango. Yango kutu ezali ke ofingi ozotindinga continuer. Kuna biso tozate tali bango wana. Kilo ba memisio komisango te. Yango totelemeli. Ok. Ngape na lingi tango nyonso tozalaka tango nyonso. Dege batindi biso totonga ngai moko te biso nyonso ensemble. Boye te, hein? Pona lelo ba jeune tosepeli tomoni tozana esengo. Likambo mpioka kaka. Ba place mingi bazozela biso tokokisa likambo wana. Soki tokomisi courant partout. Bokomona nini tokosala. Yango kana zana ona motema. Tokokisa pe kotonga bandako wana nkamba ndenge papa tolandi ye. Tout qu'on fêté le 12 octobre. Tout éviter où couiller la biso le 6 avril 2026. Bato bakoya ebele. Tongi yango totinda ki bandako wana tosisi na nango te tosilisa yango. Bato bakomela. Oitikali tokole bango osima. Toyokani, hein? Encore une fois, merci Bajen pour kokisi biso likamo. Tozo kozala jeteki ya mutu asuka azo landa nyonso zo koleka. Jeteki bozali be bozali te. Benga na Monique. Jeteki oye. Bajen balakisi bino, hein? Bon fongo lanzela. Bajen oye. Ya bino eleki be eleki te. Malgré nanu tomoni yango te kasi ya bajet ya dirige jeteki. Oleki bango. Baruya na baloso. Papa jeteki azali na kati ya ijiki. Jeteki pe apesaki mbongo tosombi bidozer. Dirigeant pe apesaki mbongo tosombi bidozer. Ezala fliki, ezala koreki. Biso nde ijiki toza mama na bango. Voilà. Bango nyonso. Ingeta papa. Na apaki. Apaki pe aza mwana biso. Ah bon. Afki pe aza mwana biso. Ah bon. Vous êtes riche alors. Toza très riche papa. En tout cas. Tomoni yango. Sika ezali kaka tomata na mesa tolia. Bio.
bokomema loso papa so osengi tokoya nango ya bio ya bio tokosolola na papa Mbenza akolakisa biso ndenge tokosala po toya nango po soko okimi ye obebi papa Mbenza ayoki mpona lelo tosukisi wana tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Papa bokende kovanda Kimbangismo ye Basheno ye Papa okolimbisa biso soki un bon dirigeant azali awa totonda nzambe sanzola nzambe haleluya. Nani muta kwa Antone yangu totonda nzambe sanzola nzambe haleluya. Merci papa. Totonda nzambe totonda 1 2 3 totonda nzambe alinga biso atinda mobi kisi ose tala esengoyo ye abongisaka elingi komonana totonda nzambe alinga biso atinda mobi kisi ose tala esengoyo ye abongisaka elingi komonana tala nanu bakoko na biso nani ayebaka tokokoma boye tala nanu esika touti bandimi tobatela mibeko Alléluia, sanzola nkolo, tale sengwesi ebelemi. Alléluia, sanzola nkolo, tale sengwesi ebelemi. Tala nanu bakoko na biso. Nani ayebaka tokokoma boye tala nanu esika touti bandimi tobatela mibeko Alléluia sanzola nkolo tala sengwesi ebelembi Alléluia, sanzola nkolo, tale sengwesi ebelemi. Tata Simo Kimbangu Kiangani oye! Nzambia moyo mfange zulu yentoto oye! Bika twakubikeno moko. Twatonda lusiku musu, lusia musu, ndubudulo, tutambudi kwa tata nzambi, munkumbwa se mwana tata mwanda velela. Munkumbwa se, ye mwana, ye tata mwanda velela.
na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu na banza tosalaki ntsintsani ya batata na bamama biso eteni batikela biso topesaka nde oyo aganye na kimbelekela ndakisa lelo batata bango bato baganaki na kimbelekela bamama na botosi nyonso bamikitisaki liboso ya batata nde sika tozongisi maloba epai ya tata Molimo Santu ye mutu akoyebisa biso entre batata na bamama banani balongi na kimbelekela na ntsintsani batata baganye. batata ye Bamama bobetela batata maboko. Kasi boyebaka ke mokili ezali tour. Bamama oye banga voilà. Kasi pe tolobaka awa na nkamba soki oganye na tongo ganye pe na pokwa. Kasi soki oganye na tongo pokwa oganye te match nil. Ngana sera toujours sima ya bamama. Alors, Europe. Batindeli biso kamine ya mibale. Bebe koyeba jour to relaxa yango. Toyokani hein? J'ai combattu déjà. Aïe. Tobondela. Tu vuti di fundo de motondo, tu ide malongi, tu sali de salo, bete si tu vamana, nge ku vamana imutuko. Muna tukwenda tukala, vitentu sala manima, wakengisa sumbule onza bya kalepi, muna zola kwa ngisi ye mwane mwanda vela. Amen. Luenda kembote. na presque nkamba officiel tozwami bongo na nkamba eluselemi ya sika mboka evandi nzambe tata nzambe mwana mpe nzambe Molimo Santu apesaki biso bajeune mokumba ete ya kosombela ye bongo bulldozer yango wana toyei kopresente yango liboso ya nzambe Molimo Santu soki nzambe asepeli biso tozwi bongo mapamboli ngai na yo jeune kimbongiste tosenga epai ya tata Molimo Santu pamba te ye alobi ete bafinga batiola etali ete tolanda baoyo mokili bazali koloba te tolanda oyo banzambe na biso balingi pamba te bango nde balobi ete bakosepelisa biso ye mpe alobi ete nzambe Molimo Santu azali bongo na esengo pamba te soki alobi biso tosaleli soki nzambe asepeli biso bana na ye tozwi bongo mapamboli esengo na libota oyo bazali elongo na nzambe Molimo Santu pamba te bamokili bayebi te kasi ngai na yo toyebi tozali komona biso nyonso matoi na biso ezali koyoka
tomoni bongo liboso ya résidence ya tata mokonzi abule bulldozer oyo bongo ekotonga Yelusalemi pamba te soki totongi Yelusalemi te pasi na biso bongo ekosila te papa Diengenda liloba yango wana atika kotika na biso bana na ye Nzambe Molimo Santo annonce pe na likabo monene ya botongi monene oyo ya mpioka pamba te tozali bongo na machine ebele oyo ekosala awa na Yelusalemi kasi atie elikia na biso bajean tala likabo monene oyo Nzambe Molimo Santo apesi na biso bajean pamba te ye alobi ete akosala na bajean biso ete Nzambe apambola biso pamba te toye liboso na ye makasi na biso nguya na biso ezali biso na nkamba ya Yelusalemi nkamba alobi nini Nzambe Molimo Santo alobi nini yango wana kuna kotosa elobeli na papa Fabien engikai akoya kolingola mpe kotalisa na baoyo bazali kolanda biso nkamba ya Yelusalemi esika papa Fabien nazongisi maloba. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV.